Histoire oyo ezali très compliqué bandeko. Yaya na poto batindeli video mbetu bakintseko ya kosakana te bayebisi yaya sombela biso kaka lupango oyo kasi mama na ya kufa kala ayebisi na ndoto yo lingo somba lupango wana bakintseko wana ebelo moni wana ezali bongo bato okosomela bango lupango na bato ebele ndengo wana yaya oyo akoma lokola esclave a famille akoma na poto ndenge nini bapesa kai mobali ya mundele yaya na ye qu'est-ce qui réellement passé est-ce que soki buto ayi na poto ye fu bana bakutungisa kaye akoma ka esclave ndeko oyo se retrouver asalaka beaucoup plus pour la famille na ye que na vie na ye moko pour na nini esclavagisme ya boyi yaya landa lisolo oyo ekote ya yo surtout pour la bato oyo bazali libanda pasi SOS ndeko na biso na kombo ya Patrick Manior azali bongo na États-Unis d'Amérique ye bakangi na cancer ya colonne ekoti na makila imaginez-vous na mboka lokola États-Unis d'Amérique ba lui que non ba ils peuvent plus rien faire eloko kosala ezalité bazongisi na ndako kasi ndeko oyo aleli alobi nzambe ya mvulusi kimbango asambelaka akubikisa azali bongo na besoin ya aide na bino bakotala ngai pour na ndeko wana abika ba soigner à partir ya Israël maladie c'est lienzoto moya kosala autrement ezate ba docteur baye bakoti na salle balobi na ngai cancer ekomi na niveau moko très élevé et c'est koti na makila et panzani partout en tout cas bazana eloko kosala te ni opération ni chimio ekobikisa ngai alors fona zonga ndako oleke na bana na hôpital pour rien ba libérer ngai balobi cancer wana ekobika te israélien moko asal saka bakisa bokoko kaka oyo ya cancer makasi ngana zaki na cancer de colon 4e niveau donc niveau asuka bakotenga contact na ye to sala appel vidéo to sololi na moni ba témoignage na ye na moni ba kisi na moni nga soigner batu asenga nga $980 nazana mbongo te pona 29 capsules alors nazo senga aide na o nyoso mawa wazana susianga ndeko na ye Patrick Manior moi $5 moi $10 moi 100 moi 200 oyo mono ko uza otindeli ngai journée le 24 juin ezali journée moko ekozala l'ébullition na ville ya Ngumbe ya Kinshasa et pa ba concert kili kasi polémique ebimisi Weranson ke yepe alinga beta concert bongo na Maluku jour ya le 24 décembre oyo fere akobeta mo concert na stade de Marti kasi Weranson obi makambo ezali bongo te fere ali mwana na yebo ka vérité oyo boka bimisi abengi sikutu Claude Ngem baba ko soutenir fere jour ya le 24 na stade. En tout cas, bon, la confusion que vous avez que ngai ou raison que ça soit ma collègue nangai to koki ko boycotter concert à faire rigola jamais de la vie. Nga surtout bana ba uta na kata ndako na uza la contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino nga na misano ko appuyer l'artiste congolais depuis très longtemps. Après victoire, il y a Léopard contre Gabon et pas la mango kuna na Gabon président Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaki bongo ba Léopard et le mwana ministre des sports Kabulo mwana Kabulo François directeur qui devient ministre. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba ko mobanga
soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika news tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa ya pitokuta na kapona kupeta masolo ya makambo zali koloka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso bato ya mangala ba o ba ebingai ko. Merci longonia matondo ezongo pa ina bino kasi soki oyebingai te yeba ki babenga ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Na esa rabino chaque fois ya soko côté ka liboso yo otalan j'aime. Tia j'aime bandeko. Tia j'aime et puis partager. Partager ka masolo o de papa Fiston, partager ka yango pour masolo o to betaka. Et ça la rappelle à nuire te pour la kosunga ba famille belé bandeko belé balé ko la mukaba esprit à partir de l'émission Oyo Radio Lokoli. Ya mona senga kala o partager chaque fois ndeko. Bandeko belé balé ko tala me balé ko sabonete. Yaya ba sabona kaka na Radio Lokoli pour awa. Et ça dit télévision à peuple, radio à peuple, ya biso nyoso te, c'est que bien. Masolo auto mettre rabino, ça la masolo oyo biso te. Ça la masolo oyo bino moko bo pesa ka biso pona ko beta ko pene kaka communauté la biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala. Kasi yambo to kende ko développer bongo ba sommaire to peto mettre solo oyo pa wapi ndeko oyo bali ba sombe sa ndaku lupangu mbetu ezalina bakintsekwa zeko mona kintsekwa nzoko taline batu ba soda o ba policier to banani ba komisa ndeko esclave ya famille ndeko akena mkili ya mpoto ndenge nini bokoye bango na émission ya lokana kasi nan to communauté to ko développer titre oyo kasi yambo na biso to développer titre oyo tika to pesa matondo pelo ngonia na patriarche Mati Minar Tampo ya mama Eugénie depuis Paris bokomi ye pena zali koko ya Paris po bana ya Paris bazali batata ya Paris bazali yazali koko ya Paris te c'est que bien on se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour savoir na histoire ya bien. Pour les vraiment minima leçons renseignements, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, ezawana kaka pona ko sepelisa biso, nanga na bino, toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Toko
bobanza liboso na sango oyo epesi pasi eri kopesa ngai butu koswa lokola mpe bino nayebi ke balandi ya le radio lokole bozalaka ebele na États-Unis d'Amérique toyai na likambo ya monene ekweli biso na communauté ndeko oyo bozali komona wana na nkombo ya Patrick Manior ye azalaka bongo na kala na mboka Afrika ngele na Afrique du Sud awa sika akoma bongo na États-Unis d'Amérique kasi ndeko oyo abeli bokono briske ezuye soko otali foto ya mwana mobali ndenge azalaki elenge mobali avimba tonda mbinga kasi tala ndenge akomi epesi pasi nini wana cancer ya colonne ezuye ya colonne vertébrale ekotina makila epesi kokoso ya kosakana te tala mboka lokola États-Unis d'Amérique balobi bakokisi kosala eloko moko te basinese mikanda balobi no akende bongo kozela liwa na ndako kasi nzambe ya mvuluzu kimbangu oyo tosambelaka ye moko azali na elikia aluki na bademarche nyonso bandeko alobi akutani na docteur moko ya Israël oyo akoki kosunga ye abika d'une manière traditionnelle docteur wana asengi ye mbongo ebele te bandeko kombi tuna ngai $900 ya pamba ndeko abandeki kosala te. Il vient à peine d'arriver aux États-Unis. Moi, Zalité a signé mon SOS. Yango wana baye na radio lokole, télévision du peuple, radio du peuple, télévision communautaire pour awa. Nazalaka la confiance na bino ndeko. Yaya, tosunga ndeko oyo. Ruth Ambamba na États-Unis d'Amérique, mama possible, j'ai confiance. Maman Naomi na Canada, bino se kuna, na nyaka 2 coups de fil, 3 coups de fil kaka bwe mbala boko ndeko Patrick Manior abika. Bosunga na mbongo ya muke combien $900 pour na fan ya radio lokole télévision na niveau ya Amérique. Europe kutanute. Kaka na Amérique wala ka yango moka wana. Mama possible azali, Ruth Ambamba azali, moi ça sokolaka 5 fois la journée. Maman Naomi na Canada, pasteur, apôtre, boza ebele, bosunga ndeko oyo. Na mabondeli, mais moi transfert mukie kaka. Moi 50, moi 30, mani ekwa 900 pamba ndeko oyo asungama. Numéro na ye yango wana boye mona numéro wana. Benga na baba na numéro wana. Papa, kolinga te no papa fisto, to tindela yo tindela ete. Toni ko simba mbongo oyo te na yebi ke misubo linga kozala anonyme likambu te soko limba yeba ete obenga ndeko wana te benga na privé to kwa skani nyo kotia mbongo wana pona ekomela ndeko Patrick Manior pasi ya kosakana te ndeko oyo atina audio voix oyo bozoyoka ezali voix ya ye moko ndeko Patrick Manior metala nzoto si bokono esi ebebi mais na kolika nzambe oyo abatelaka biso akosunga ndeko oyo landa SOS to audio ya ndeko ye moko ndenge azali kolela tala ndeko eta akomi nango tala bafoto ndenge azalaki tala ndenge akomi ezopesa pasi ya kosakana te mpona ndeko oyo abika yaya $900 ya pamba 9000 te $900 ya pamba mbongo ya mukie mpona ndeko oyo abika. J'ai confiance na balandi ya radio lokole télévision depuis Amérique même bino na Europe yaya benga numéro kuna to 900 € wana mbala moko tango soko benga ndeko Patrick Manior yebisa ye ngana zali fan ya radio lokole na bengi po na radio lokole tala moi $10 nanga yangoyo tala moi $100 nanga yangoyo tala moi 20 € nanga yangoyo na compte ya radio lokole te c'est que bien landa no SOS ndeko Patrick Manior ndenge mo to lo ko pesa passe landa. Bonjour ndeko yo muto yebinga oyo ngongo nanga Patrick Manior ndeko na yo maladi eseli nzoto moya kosala autrement ezate ba docteur baye bakoti na salle balobi na ngai cancer ekomi na niveau moko très élevé esi ekoti na makila epanzani partout en tout cas bazana eloko kosala te ni opération ni chimio ekobikisa ngai alors fona zonga ndako oleke na vana na hôpital pour rien balibere ngai balobi cancer wana ekobika te alors balobi na ngai baza na choix te wana elobi bango ba docteur nga nataleli be nzambe pa ko kobikisa nga nzambe ya miracle ba docteur balobi baza na eloko kosala te baza na kisa kopesa nga te donc na préparé liwana nga basinise nga bamikanda na signé mpona kende okao likambo na kufi bango baza déjà quitte balibere nga donc wana eza ke l'état américain ko kundanga comme état réfugié malgré pe nazumi kandate na ebité soki na okundama comme indigène to ndenge nini na ebité aneza bango ngana taleli nzambe nazana ngondima kinzamba obikisa ngai mais après contact na pasteur mo check na contact na israélien moko asal sara bakisa bokoko kaka oyo ya cancer makasi ngana zaki na cancer
de colon 4e niveau, donc niveau asuka. Par contre, en contact na tout ça l'appel vidéo to sololi. Na moni ba témoignage na na moni ba kisi na moni nga soigner batu a $980. Nazana mbongo te pona 29 capsules. Alors, dans ce cas aide na o nyoso ma wazana susianga ndeko na ye. Patrick Magno, moi $5, moi $10, moi 100, moi 200 oyo mono ko uza otindeli ngai na kangsela na tindela ye au plus tard na zo dinga na tinda ti mardi na tindele mbongo ekoma atinda ngata premier lot na banana ba kisi parce que nazawa pe mezo kanga maka nyonso makole vimbi misu vimbi maboko evimbi libumeza ya kovimba na ekolela so ina leli bo eseke muta kosunga zate bala lele no bande kona ngai bochanga loboko bozela te manyoka kufa balata ba uniforme basala matanga basala dépense babo masoso babo mantaba basala brai mais bosunga manyoka tanga zana bo moinzamba pambola bino nazana kolela na kati ya motema mai msuzo tanga me nazana kondima ke nzambe na bato apesa ngape na pembeni bakoyipe osunganga na mokebo kozana ngo bosunga ngai vraiment na tinda d'urgence pour batinda nga bakisi merci ba photo na ngai ngwana voilà soki bomoni ndeko aza na pasi na bokono andimi kutu ba photo na ye na niveau oyo eleka bongo na réseaux sociaux et na radio lokole ndeko seke pasi ezali. Alors j'ai confiance à vous et pesi ngai pasi ya kosakana te. Patrick Magno, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Alors, bino batu bolingaka radio lokole, bino batu bolingaka papa Fiston Pelende, bino batu bolingaka tate ya Sedek na yo kasango. Papa Fiston, ngala tindela Patrick Magno $200, ngala tindela qui est $10, ngala tindela qui est €20. Bandeko, ya Europe, ya Amérique, ya Océanie, Afrique, na combo ya radio lokole, bengandeko Patrick Magno. Numéro na yango wana to sunga ndeko na biso o to loba kité to lobi tango zo benga yebsa na bengo na compte ya radio lokole te c'est que bien pour la famille radio communautaire télévision communautaire. Voilà, nzambe avuluzu kimbangu akosunga ye. Journée le 24 juin oyo kozala bongo na Kinshasa, putulu ekomata makala ekotika le pai wapi ba concert ekozala ebele Didier Lacoste ya kobeta bongo na terrain municipal ya Masina, Juliette ya kobeta quelque part, faire Richard de Poule de grand concert et kobeta bongo na stade de Marty, oh ça fait couler beaucoup d'encre. Car c'est que comme ici batu, Weranson ozali papa na bango nyo surtout balobi ye pa kobeta concert na maluku roti que la mona chance a beta na stade mais atelier libaya to nini Weranson abi na atelier libaya te a expliquer que ye azwa contrôle na bandakala et la journée mondiale ya poisson a ko na kutu te kutu après maluku a kokende bongo na stade de Marty si a le temps a kende ko supporter faire Richard de Poule. Alors polémique on a ici la ndenge roi de la forêt ngama makana Weranson a ko expliquer sur journée on a le 24 motozonga. Salut ba fatigue ya clan Wingi. Il y a la confusion aux réseaux sociaux par rapport à l'événement où Babis Wazozela il a fait rigoler dans le stade de Martyr. D'abord, nous avons tous les fanatiques à Klawenge. Où est l'événement ils ont fait rigoler. Beaucoup de quoi pour y faire na bien. Ils ont pour la culture à Moka pour la pouvoir culture à Congo. En tout cas, bon, la confusion vous en que ngai ou raison que ça soit ma collègue nangai. Tokoki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. On a surtout ban va uta na kata ndako na uzala contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino ngana misana ko appuyer l'artiste congolais depuis très longtemps et puis mu ennemi na nga wera ezaka artiste congolais dans la ligne réseaux sociaux bolongo la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezalaka chaque année na vende kaka moi ça fait 5 mois ba contacter na boya ko sala publicité na ngona bino na za les jours J ezala ngo fête auto ko fêter na ba pêcheur to lié ba misi na ba musicien ezala 1 heure du temps ce que style abou na zo na parler ce temps pe ko sala na ko sala peso na pour encourager notre jeune frère mais na moni bolingo sala ngo boule bo créer ba fiche non ezala raté wera jamais azalaka ennemi ya bana ya bota na kosala ngote bolongola na sengi na bino Klawenge événement eza moko ya stade de Martyr à faire au Kapuye. Alors polémique on a mayo soit
Coup de chapeau na ba léopard na biso oyo bagandaki bongo à l'extérieur na Gabon bagandaki ba Gabonais 2-0 tango président na bango na stade beto gagné bango 2-0 et pesa ki esengo mutu nyos tout asepela ki encore une fois de plus Congo ezalaki na esengo ata batu ya opposition ata batu ya majorité batu ya songolo pakala basangala ki pona victoire ya Congo sepelisi biso makasi kasi yango ane mwana mboka bokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bongo ba léopard chef de délégation ezalaki bongo ministre des sports mwana mboka directeur François Kabulo mwana Kabulo oyo asali preuve par du pouvoir tout moni to bandi ko gagner moi mouké c'est très bien la nanenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi ambaki bongo ba léopard suivez. Très bien. Vous allez bien? Bravo les gars, bravo. Je suis très fier de vous. Merci. Ça va toi? Ça va? Félicitations les gars, je suis très fier de vous. Vous m'avez fait des vies, mon frère. Je m'y dis. Ça va? Oui, oui. Et félicitations, on a pris à prouver maintenant. Hein? Bravo ce que tu fais vraiment. Très fier de cela. Hein? Ça vraiment. Vous êtes formidables les gars. Ça va? Ça va? C'est pas vous le coup. L'adjoint. Qu'est-ce qu'il est, Sébastien? Ça va? Oui, ça va, excellent. Je suis samedi présent du comité de normalisation. Ah, ok. Enchanté. En tout cas. Très bien. Chef de délégation. Coach. Félicitations, oui, bien sûr, Sébastien. Je suis très fier de vous. Vous avez fait un très bon travail en très peu de temps. Franchement, félicitations. Vraiment. Ah, pardon. Ah, ok. Ok. C'est pour les gars. Ah bon? Ça va? 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastia sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha-cha-cha. Bana nyonstu ya Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City yaya nga nazanga te tokutana na soirée Lupanda yaya musique ya gogo musique ya indépendance cha à l'occasion Trezeguet Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala Montana ya kozala Basho ya kozala Fere ya kozala Soda ya kozala Bougie ya kozala Yichi ya kozala Trae ya kozala bako matisa putulu na rumba congolaise boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango yaya nazanga te bandeko adresse numéro 90 Victoria Street Perro Central tokutana na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo ozanga nazanga te le 30 juin à partir de 17h yaya Ngana kozala yo ozanga nazanga te animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale mais aussi Corsi
Korsi Mangaribi Tibi Bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street Nazanga te Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Ya to kobete la osika boy li solo ezali très complexe pesi ngai mutu ko souhaito pesa ngai mutu soki ndenge nini ezali li solo moko pasi ya kosakati ya partager mission partager tout ça ba like tout ça ba like ba to ebele ya omanga yo kenda poto o constate que mbongo salaka na poto mbongo ya malili ya pasi yo moko sana loko teme ozo sunga famille yango po zali ko sunga bandimaka yo te oyo tali singa ya famille to ndenge lisolo oyo bandeko ekopesa yo pasi muta pesi lisolo oyo ye moko eza lisolo na ye moko kasi tozio tozaso tanga kombo te tokotanga kombo te ndenge tokobetela lisolo oyo yaya oko comprendre ko lisolo na pesi lisolo oyo azali bongo na mokili ya mpoto bokomi papa Fiston beta lisolo na ngai lisolo ya ndeko oyo ezali ndenge nini ebandaki bongo na Kinshasa teme ebandaki bongo na Équateur papa Fiston biso tobotana na lisala ezaka na Équateur tobotana na lisala tozalaka 12 papa na biso abota 12 enfants na lisala mais na 12 wana tokufa 6 totikala kaka 6 ya na biso moko ya Kinshasa mususu ya Kinshasa tolongo na lisala bref tokombongo na Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Nasala baya ebele mais la ko survoler la ko lingana synthétiser bino makam opoye ba to rabaya sur ya moko to mibale ya na biso moko abane ko vanda bongo to abalaki na badiadingi badiadingi za ngalema zaka so ki dia badiadingi la sido ngana yeba mingi ka badiadingi so mutayi ka badiadingi sike ba soda ya na biso moko ya ka badiadingi ye abalaki bongo capitaine soldat ya zaki lokola mwa likuntia famille banaye ko sunga consort à part ya oya ka badiadingi ya ve ya na biso mususu ye abalaki bongo mundele wana en fait azalaki na mobali ya mundele wana abandaki kovanda na galerie présidentielle mundele azalaki docteur okomi kaka galerie présidentielle moko autre yebi à l'époque. Alors papa Fiston ngai makambo ya classe na bande ko linga na pena mingi makambo classe na ko linga mingi ya landa lisolo oyo très bien tout ça na ba j'aime taba j'aime bandeko taba j'aime yo ka singa famille ekendaka makambo o na saka o chaque fois ya papa na yo goza ndoki na yo yaya na yo lokola mama na yo ndeko na yo yaya tanto botaka bana mwana saka mutema na ya solo yango saka ba panga bosala effort bana basalaka inisinote mawa te c'est que bien. Voilà, Lise Amanda, la Pointe Noire, bonjour. La Sodash TV, Namonio, bonjour à toi, la Sodash TV, on est ensemble. Mama Charlotte Pigeon à Londres, Okomi, Mbotenayo, Mama Charlotte Caputo, bonjour, on est ensemble. Papa Fiston, il y a la biche, il y a Kaba, il y a Dingo, il y a capitaine, il y a moi quelque chose. Il y a la biche, Moussoupe, alingana kina mundele oyo ya docteur Rwana mundele aneko fa na galerie présidentielle mais si qu'est-ce qui s'est passé ya za kina mundele vraiment très bien mais baba na quitté mais ba kina mundele wana ba do fa na mundele wana et consort ya a remarqué que non ngabo fa na mundele oyo nazo botate. Qu'est-ce qui ne va pas passer mundele ngwa sa kola ki mwanda mundele akoli bo ngeni qu'est-ce qui va pas mundele zo botate ngeni comment na ba botate nga zali mutu mwindu na ali mutu Équateur mungala ifo na bota ya na biso ode ko fa na mundele papa Fiston ye ake ko luka mobali ya mutu mwindu abi azi mobali ya mutu mwindu ya muluba sheri na ye akomi lokola asana mundele me makangu kotoyo alandaka boyi makamone zalaka peut-être papa mundele asa kola ki makambebele mais tanga si mobali ya jeune siko ya muluba ya bien mobali ngo ya muluba ya jeune atanga ki kelasi mais azalaki na musala te mais derrière les jeunes je crois que les makambo ya bopikili ki ba okundu ba nzoto ba azaki travail ya sakana te et sali ke ya na biso alangu a préférer na ye kutu atika arena mutu mwindu wana ke mundele boyebi ke na biso azalaki mwasi ya mundele azalaki na relation consort belé. Alors à l'époque appartement oyo mulia bana ko fanda ezalaki ya famille moleka bokomi alors tuzalaki pe la relation ya famille moleka et consort papa Fiston tuzalaki bon moi kombo ezalaki
moi kombo zalaki alors et salut que papa na biara biso oyo ari na mundele wana a présenté sikoyo mobile na ya muluba pa ya docteur wa c'est comme si ndeko na ngai cousin na biso asala atangi classe bazala musala tetaka mundele oyo bali makamwanti alors mundele wana sans le savoir que muluba wana mbanda na ye alukeli ye musala e konso akoti musala ya defa quelque part apesi ye musala tanga apesi ye musala ba ye kuzwa nda couper konso nda côté ya limité bokomi tango bazinda kota limité konso kuna ya na biso abalaki mundele akimi na ye akikofa na mbali na ye wana papa Fiston ngapa na ye mwana mukira ngina ba 18 konso na lolinga ma classe ba mingi te papa Fiston classe na lolinga te bakotenga couper couture ya ata couper couture ka classe te donc quand tu as scientifique tu as économie ceux qui commerçaient konso avec qui tu as couper couture te couper couture très important ya et bon la mort là tu net boni ozomona oyo jean oyo yo quand tu toboka te design omoni yango et ça design ndenge nango ya twin family oyo batonyo na twin family te twin family fashion batongi jean oyo kongola tombola bendele te bota boni kongola tombola bendele ya mboka na bapaya tra design oyo pona sama to été jean pena et toboka boye pona mpepe koto komi pour ça na hiver na yango pona kolaksa bino batu ya Europe pour obligé na été te ça la commande na yo c'est que bien papa Fiston biso zalaki ba voisin ya mokonzi ya mboka ya Félix Antoine Tshisekedi donc c'était la surtout ya avocat c'était bon avocat après ya avocat to ya manga boye bini mapango zalaka no na ndenge ya sima avocat c'était ya biso me ba kasa koto e kota na lupango ba Tshisekedi Chilombo mama Marthe to mane uta mo to matimi to so makasa ikoi pa na bango mama ta me bino ndanga ni makasa boy te me papa mama kuna za côté na bino te bino bolia ka avocat kuna fo komba ka to zaki très bien donc soki mokonzi ya mboka a chance kolanda lisolo oyo ayebi famille na biso bokomi bref ya na biso ya mwasi wana kimi na ye akena ye na type wana ya muluba bali ko fana surtout soki na ye musala normal baba ndiko fana pe ngai sikoyo na kele ko fana pa ya na biso oyo balaki ya mundela parce bon anda très bien na ko fana ya pa na limité ngana 18 ans donc mwana muke ma mwana ebite sikoyo ya na biso oya bala lietina ya kaba ya dingi bo comprendre bisi ya na biso bala ke mundela ndi ndeko yo koma ozalaki na mundele OK otiki mundele azala mbongo azosunga famille OK de kolinga mutu mwindu est-ce que je compare mundele na mutu mwindu mundele ata sa pauvre yo quand tu pauvreté ya kimundele eta ndemo na pauvreté ki mutu mwindu pauvreté ya mundele za modéré wana na Canada lo binengo wana mundele so ka pauvre ya to moni yango voisine nanga awa en fait ba voisin nanga wana zanga mo sikoyo sikala za kwa voisin nanga en fait asa na voisin directement denda kwa après asa pauvre ko sakala ta senga nanga ba tota whisky asenga ngati na opera na sukali na musika ako biso bato mundu pe mundela asenga osika ko pesa mbangu na kadeka no ngapa na pesa mundele sucre asenga ngati na pilipili moko mundela pauvre ala ka oui mais rosa apena raison mais mundela pauvre niveau Congo qui pauvreté mundela niveau Congo ne ayo mu ezande mo timela liban awa to mona to kata ndem de ba extraordinaire ba ka ndemo na biso to gole ko bango mundela bena asenga obe mayo wetike pa yo mundele te nga mutu mundu eza toka boye c'est que bien voilà basaka batu yo totika mundele oke luka mutu mundu olingi nini donc ya la bisha ba dia dingue ça le kola bien te basi ba mesanaki ça va ndeko boye mundele y a pas de problème siko ya la bisha mundele ya ba dia dingue wana abengi siko ngai papa fiso biso so bangala abitala ndenge zali awa ya na yo atiki mundele aliki na yesu libala te ake kovanda na mobali na ya mutu mundu azala besa kobota papa Fisto ya nanga kenda peka pa mutu mundu kuna pa muluba wana ba umela pa bota pete pita atika so muluba wana akenda su kobala su muswahili wala isona bango to songa isona biso ya badedinga ya bisinga boye ya badedinga benga gae mama ya badedinga komi komo le totanga te ya relax otanga komo na yote to kobenga yeka mama ya badedinga so mama ya badedingi bo comprendre yo ne ozali awa
wana ya asko zo bisangai tokoti ka mundele wa kendete mundele wa na mbongo aza docteur oui effectivement pas Fiston mundele na mbongo abane kutu ko soigner ba ancien dignitaire ebele ba de rebele etanga mobutu ba yebi mundele wa so tangi kombo na ye ba so ba koyeba kombo na ye mais bozo comprendre muke yo ndezali awa yo il faut que ne siko ko remplacer ya na yo ndenge ya boy na mundele wana yo kena mundele wana azona yo ozana mundele wana bala yo po mbongo wana ko kele to garder ngo so akelinga mutu mususu to mbongo to zana musu ta famille ay papa Fiston ngala mona ko normal to za bangala to yebi ke sala bakana ndengo wa pona biso bangala batu ya isala soki bobala boy yaya okoza pe leki abali za bongo do mobali akoza pe mobali ya yaya akoza pe mobali ya leki bangala bino bonga biso kitoko to mabe mbote na bino bangala nyoso tu bambunza bato ya lisala bokomi lolo ekanfo prophétique ko elibino bato ya lisala papa Fiston siko na bino okende kuna ndenge nini po ngana wafanda siko pa ya na biso aboya ki mundela ngo wana abino premier ya tango okende classe lata ba uniforme zoka asaki na yo ya na biso wana ava ko na mundele ataka na mwana ya bosa mobile ya botana mutu mundu moko atabotaka très jeune alors na lupango na biso limité wana ya bimaki ndai musala mobile na sala kité tutikele ga na sentinelle ngaba na ok tour à midi alors qu'est-ce que je fais ton a uniforme wala ya badedi mtesenga ndingwana na bimina valise na ngamba na mako sentinelle tunga ok wapi hotel na bino na kepa ya badedi nzoka na zu valise na ngawana ya badedi ngati taxi ya kuzwanga na zu taxi na keiti kuna après ya wala zu ngai akikotika nga na galerie présidentielle et pas ya mundele wana docteur oya mukolo makasi atiki nga wana na bandi ko fanda wana siko ya ko to alukinga moninga te ayako luka moyen tanga tundi kuna akeipa mundele wana parce que par hasard so na ebite mais akutinga siko epa ya mundele oya mobali na ye ba ko tika nga kuna pour ça 5 jours kuna to leki pe de mbuma et ça normal pour la biso bangala ya na biso wana siliki ya ko sakalate a betinga bengani ngai chikotanga bengani ngai na bimapa mbali na ye oyela so ngapa na ye ko so ngasupa na ye na kimi na ngai pa ya na biso aba dia dingi o abete ko pola ngana ya ko fanda pa mundele c'est pour comprendre na obete ko malembe pour comprendre malgré tout temps à comboter vous comprenez vraiment ndenge moi pas Fiston de Robert Aliso c'est comme ça qui oui il faut la bête de quoi la pour la comprendre au kabilengité bon côté c'est que bien attention ça n'a pas j'aime tiens ba j'aime le solo oyo na le goûter bandite ya okomona makambu na no bandite to formuler kaka mukiloza makambu ta on la kimpa ya ba dingi kuna ya la so pe wana mundele azongi na epo avec son affection mundele wata ke na yepe ya msa ba dingi kuna tikiti ayeko zongi sanga super mundele wa na zongi super mundele to bani ko fana mundele bo ya la so pe asai mosna kala atiki na ye to so la so bangala ya na problème te atiki na yepe na bani ko fa para mundele wa papa Fiston na bani ko fala mundele wana abandi ko ebersenga c'est tout normal mundele c'est bien to fana la mundele wana très bien na ce qui par rappel la famille kaka na ezalaka papa Fiston na ba 94 premier pillage na nini 94 avant ça avant j'avais quand même jeune fille non à 18 ans déjà azaki ba chérie na ngamo boy chérie na ngona pe azaki métier en tout cas famille ngo bena ba métier ba te quoi te ba métier pour ba métier ba la famille pe quoi te donc azaki na chance ba métier na famille wana métier mindele papa Fiston nazaki na chérie na ngamo ya métier tant papa yaye ko zwanga atinga pa mundele wana esale kwa to boya naki sikono ma 94 tant ezaki 94 to 97 94 je crois après pillage 94 tangu pillage de bosse salami wana tangu batu na batu ba eko ba ressortissant na bango ba belge ba ressortissant na bango ba américain ba espagnol ba européen surtout wana ba si batu na bango alors mobile oya ngai en bref oya salaki mobile ya grande sœur na biso comme mobile na ngai il était obligé à okende excusez-moi mobali na nga wana il était obligé ya koke atanga akei na ye pe sikoyo akei na ye azongi mboka na bango na Europe mboka tokotanga koma mboka te parce que pesi to ningisa te so be fonctionner ndingo vous comprenez mais azongi na Europe tanga na Europe atiki ngai kaka na appartement wana na galerie présidentielle ngamoko jeune fille na zaka wana tanga galerie présidentielle yaya c'était pas de la blague
famille à famille moukete, vous comprenez? En même temps, là, c'est mon délai na mbongo. Donc, à sounger la famille. Bah, y a ça mibali, à l'époque, parce que mbongo na bangodo, si une famille là qui très bien, t'as y a la biso oyo, à tirer mon délai wana, bah, allez, bah, t'as dans la bambinière. Ya, à l'époque, moi, t'as dans la bambinière, c'est qu'il faut ça là, donc, ça va très bien. Nga, c'est qu'on a gagné pour ça, ça fait la ngawala. Mon délai wana, qui na yé, mais, tant mon délai kendaki, to bandai ko solo la na yé. To solo la, boy, en tout cas, to solo la très bien. Koutou. Tanga kiwa to solo ya na sa kai badadi ngwana o apeye ko betenga kopo wana abi mais yo mundela tikeli awa malgré to futa consort mais sikoyo yo sala ka boyti bo wa bungo na bulungo na ka bo mundela sa songi pana bango tala ba hote mapangu kuna kote ya kinkolo so ba ntsele kuna lukwa moya so mapangu kuna na so ala mundelo papa fiston mundelo na pesa mbongo atinda mbongo bela kena to somba na somba 4 mapangu je crois côté ba le aéroport côté ba ntsele kuna so ipe mpasa so wa mpasa so wapi mais na somba 4 mapangu tant na somba 4 mapangu na somba ba brique to clôturer consort to kabula ba do DD na yesu ya ndenge mtu alasenga mundele oyo yo mutu o akosaki ngai ozali kola mama na biso awa wala mama na biso yo mama na biso tika na lisala yo ka lisolo wala mama na biso tika na lisala mais na kin ya koma lokola mama ça va yo zo de mapangu oyo nga pratika na de mapangu tala mutema malamu ya akabela papa Fiston na kabela ya biso de mapangu ndengo wana ça va to so ala mundele to so ala mundele tinda ngambonge consort ko sala ke tangu mundela kei moi quelques mois na zongeli mobali na nga ya kala oya meti wana sana so mobali na nga kala meti wana na yeko bota mwana liboso na yeko bota mwana mibale mwana liboso ko sai une année demi na boti mwana mibale akoma na ba 3 mois moko boyi alors bakolo appartement famille monde leka ozaki na galerie présidentielle ba esinga fana libérer consona bengi mobali wana mbala nga na poto ba yebisinga ngai fona libérer awa on liboso ko sa ndenge nini ayebite moi place nga pa yaya kuna ezati tusona na yaya mundele wala atindi mbongo na zwinda ku kote mususu okomi papa Fiston moko vérité ça bien na yebisi mundele na vérité bon ngane na ali awa kutu bane okenda so na mais ngala zongla ifasa na kala na sina bota na ngabana na bota mona liboso na yeko bota su mona mbale mona basa 3 mois mundele abi obota déjà bon pour mes athées bana wana basaba na ngai pesa bana na kombo na nga changer kombo na nga ko kombo na ngai yaya horoscope eto ba na bouchon ba mususu ba na ka boy yaya soko za mwana ila kala saka yo soki benediction za yo ezaka ga yo papa Fiston mundele wana nga na boti de bana na mwana moka bebe ndimi abi bacha bana kombo na nga na kana pa ya sa bala dingi yaya o bala dingi o pa na coopération na yaya tala mundela ibiku na chaba na kombo na mbangu bakena ba changer bana bakomba chaba na wana bakomba na kombo ya mindela tala bana bazai bana ya metit moi pembepe bakomba na kombo ya papa wana ya mundele tala boti mona mbala papa Fiston sala ka 3 mois tala sona mundele ngwana eleki ka 2 semaines boy na mwana mundela benga wino zoba na wana bokende na ambassade ya pays na biso pays moko na Europe afo ke na ambassade bokende na Sabena tala mbongo yango atindi mbongo bokende na Sabena bosomba billet so bosomi billet bozwa billet wana bana bokende na ambassade mboko na biso wana bakopesa bino visa boya awa papa Fiston lokola maseki atindi mbongo lelo lobi toke na Sabena na zuya na biso ya badeni tosombi billet ya biso misatu ngana bana mbale wana toke na ambassade na bien sûr ba passeport ambassade a hésité kututé batali bana ba yimwa pembe et pa yebi mobali wana ya docteur ba yebi renommé ba yebi déjà mbala moko visa na kenda toujours avion to combattre na Europe mobali kutu ya métier wana donc tina kwani yaya l'espace une semaine na kenda otikani na tikala mbala wana surtout tant que comme na Europe papa Fiston mobali wana pe ambinga très bien na coutier déjà abonsa ki ya ndaku asombelenga na mutuka très bien ayami bana très to pe ko fanda très bien na mobali na ngai moi c'est naye ozakana na kala kuna ya mundele basi ba divorça abota ki pe mwana na ya bakwa ya mikolo parce que ya mikolo
bayibi pe très bien bali kofanda to bali pe kofanda très bien na papa na mundele wana komisi ko bazaki ba mukolo déjà na mukolo mais choisati to tika ko bota pe na eti to bali kofanda ta sali quelque temps to fandi sikoyo ngala za jeune frère no fresh makile za no makasi yesiko akoli mwandambo papa Fiston ngaza mungala na baneko bana ba vérité na ebisi vérité na bi bon ndenge pezali awa yo shi okoli déjà nga pe na besoin de vivre na la vie na besoin de ko la pe moi sinon vous comprendre c'est que bien nga na lukala mobali na nga mususu nga na bana ngai papa Fiston mdela esinga ono problème yate okolu ko mbali mais mbali yo luka asala mutu mwindu te asala kaka mundele comment sur le sa mundele o yazo ndimanga bo ndenge ni yaya soko za mwana ilaka oza mutu ya chance izaka chance obaluka na minzambite chance oya sol o boto bana isalaka mundele andimi yo kasi ko sena papa Fiston yemo ko mundele wana abandi ko tambo sanga bisika bifoso mbala mundele to bande ko kena banki mi to kena banka alobi papa Fiston to koma na banki abi mwani sasa yo mundele mbali na banki awa mbala moko to mwani mundele moko yepa alaki mukolo kame moi jeune par rapport ya mbali oyanga wana bandi ko sokola nzoka ye pe mbali na ngango ayebaki pe ye mundele ngwa directeur na bank bandi ko sokola sikoyo mundele oya mbali na ngai docteur tango aboni mundele wana bandi ko solisa ngai ayebisi mundele wana daba yebisa mundele wana ke no ngai nazali grand papa na yo mwasi na ngai azaya na yo azaya na France bana ombale bazaba na ngai do yo otalo kola baba ni semeki na ngandi mwa papa Fiston yemo ko présenter ngana o semeki na ngai bana obana ngai mo sanga na France consort obeta tout mundo a s'appelle na ngandi a s'appelle na ngai ça va mundo la bani ko inviter na un restaurant bu ainsi de suite tant to songa bino voilà fo ninga mundele wana s'appelle na yo papa Fiston na lingana na mundele wana ya directeur ya banque centrale ya mboka o nazala ki wana vous comprendre a inviter na un restaurant bi bolingo pe ekoli tango bolingo ekoli papa Fiston mobile na ngai o to wana enda kumoko to programme ba ya bino ngambo ko na la parrain ngamo no za parrain mariage na bino à partir de lo bana oyanga oyo babenga nga su papa te ba do benga ngai koko ya soko jo opportunité na vie ba opportunité ya rapport à bato sauter mutam ta opportunité na vie ta la opportunité oyo ndeko ya jui donc nyonso tolo wana mundele azoko accepter est-ce que mundele azayi mutu mwindu te sona nandi témoignage ya papa apesa biso wa mundele msuwa gentil o azayi mutu mwindu o kikoko kingani mutu mwindu te to mone mundele pata mutu mwindu on ne sait pas papa Fiston mariage pe salama normal mundele wana ya directeur ya banque azwanga pe na kena govanda pana ye surtout ke fanda siko pana ye bana na nga batikali bango moko na entre parenthèses papa na bango ya docteur wana natali boy mais mwana oya tikala ye moko bana batika bango ndenge nini na ye pisi siko mbali na nga ya kala ya docteur oya kinanga na poto na bino akovanda boy te il faut na benga sikoyo mutu moka utaki sasa aya kovanda na banda papa Fiston na bengisa mwana ya mwasi ya yana nga oya bali ya dingi oya nga coopération wana kobenga mna poto ele problème papa Fiston problème ata moko te na sombika ka biye na Sabina na ese ke na ambassade na kombo ka mbali na nga ba pêcher visa mwana wana ya mwasi do nièce na nga quoi mwana ya yana nga amata avion aya akoma na poto siko zaki abandi siko kovanda na tata wana mbali na nga kala ya docteur na bana oyanga ali kovanda bango abandi kovanda bango siko ngala kepa mundele wa kuna sika na balaki est-ce que vous comprendre na obeta comme lemba ne pour comprendre ya chaba jem to chaba jem ka singa ya famille lisolo ezali mulaimi na kokata kata yango pour na comprendre chaba jem siko qu'est-ce qui s'est passé papa Fiston qu'est-ce qui s'est passé tant on a boti mona liboso et pas mundele na nga on a directeur à banque na fana comment est-ce que na boti bana waka bana na zo kosara pona nini papa Fiston a courage na yebisi mundele la vérité
omoni mundele wana oyo na bi aza mobali ya na biso asa mobali ya na biso te azalaki mobali na ngai ye mutu ya na nga na poto mais tolo ba koma mukolo na eseki na sa vie na ngai aboyaki na eta ndimaki bana wana omona wana basali bana na ngai c'est vrai papa Fiston mundele wana directeur ya banque andima yi premier te kende ko so bana wana ba ya ko fa na biso awa na ndingi ba ngaka ndingo basape bana na ngai oh chance à vie boy papa ibala bo basa rare te c'est que bien si papa Fiston na keisi ko na zi mobali wana pardon na zi bana na nga wana na leki ya na mwana ya nanga ba esiko pa munde msusu munde na kuna sikoyo atika liye moko tozaki na domestique moko azaki sud américaine sud américaine azaki muta république dominicaine siko mobali na ngone ya kala ya docteur atika lika ye mona domestique et kuna comment il a maison de passage chaque week-end pendant okende kuna parce que mobali nga bakino ata obali kuna kobo ya ngaite effectivement la boya qui est bête kobo ya ta boya qui est laxini donc ça chaque samedi kuna makembe ça on ça on ne sait pas makamana bango donc comment chaque week-end el moko to okende kuna to lali pe week-end kuna lundi to zongi na biso bref et ko sala ke papa Fiston mobali na ngai ya docteur ya liboso amenga na poto wana ye mukolo na akufi tanga kufi basali batanga me asomela kinga ya ndaku nazaki na ndaku héritage tout apataki pa na ngai chance na mukili mindele baza mindele malgré na balaki na ngai mais na héritage batikeli ngai ndaku batikeli ngai bala na ye mwana na ye pasaki asoki parti na ye mutu moko alobaki pe kutu donc ndaku ezaki ya ngai so ya ngai balaki na balaki to kuna pe mobali ye consort sa femme mobali wana kufi na ye ngana continuer vie siko koto na continuer vie tango siko ya na ngai oya badeding oyo mwana na ye azapa na ngai tango akina simu bali musuku na ndele ku mususu kuna oya kufi papa Fiston moi jalousie bandima muki yoko bala aka mindele ndenge nini yoka mindele ndenge nini yo fi kuna kitoko boy ndenge ozo kipe so ndenge la kipe no ndenge nini moi no na poto déjà awa kutu mama a uti lisala aye est-ce que vous comprendre mama uti lisala aye siko entre parenthèses mama na bango na fa na lisala beti babota bango 12 no musu ba famille zaki na lisala le quartier kuna ndeko na bango moko moi si so pe mbali abota ki mwana moko azalaki handicapé maboko sala kate bako sala kate ya mwasi vous comprenez ayaki na ye mwana oya mwana ya nanga so pe leki nanga oboza lisala ko sala kate maboko sala kate bako sala kate mama na bango azape na kisasa atika ye mwana ye kuna mama na bango est-ce que vous comprendre to tiki na le côté poto to kena lisala pour comprendre très bien ya na bango so pe ya na bango abota mwana handicapé wana atika mwana handicapé na lisala aya na kin koto abota bana 12 abala siko mama na bango taka ye siko na Alex Kokin aya kina mwana wana handicapé donc mwana abota ma ye bien da aussi 2 ans problème asayi problème wana utaka lisolo mususu donc il faut sokola il faut laisser ye consort vous comprenez plus tard tout ça sera résumé plus tard mwana otaka handicapé wana pendant que maman asanga yaki na ye mama complication tant bazongi saki na lisala kuna ye tellement bande ko souffrir bon mwana mususu ya yana bango chez mobali cousin na ye et comme yake cousin ya mobali mutabane ko sokola ye abane ko latisa ye consort la ka siko to akoli cousin mwana mobali o sokola mwana mwasi ya mukolo déjà donc il faut sokola na se abasi surtout wana bakoma excité cousin wana ko bima na mwana mwasi wana donc na neveu na donc bon basa yana kule kina kulutu mwana ya papa kulutu mwana ya male ki cousin donc oya mobali ya komeko kubimana oya mwasi po aza handicapé c'est so avant na sokola yo il faut makembese so ka boyi makembese ma sokola ezate donc komeko la mwasi mobali entre parenthèses tala ma aussi comme na famille pas cha kusakanate lisolo wa tiki nkuna tozongi siko koto papa Fiston yaya aisinga mama za na kin mama na kin ça va ndenge mama za na kin mama na nga quand même na komi na poto na kotika mama na ngate na otinda mwana na yo azo ya donc il ne fait na nga na poto na tindi na kisasa ya azo ya kisasa aya kozwa mama aya na ye na poto na tindi mbongo nyonso tu papa Fiston nièce na nga na poto na tindi na kisasa ke kisasa ta komi kisasa po azwa mama bazonga na poto
ya na biso ya badi ya dinga habité mama okene poto te poni wa kene poto ya sako mukolo ne mwa kene poto ngai fona kene pesa mama oh na ndeni abia ya oh yo okene pesa mama ndeni mama za mama na ngai ako mkote masa mama na ngai mama na biso mama na ngai na lingi mama lungwa kuna aya papa Fiston ya na biso na bido mama oyate nga oyate posa mukolo ngai fona ya oh na ndeni yo fo ya ndeni wala za mama na nga ndefa ya yo ote wala oyate oh papa Fiston pesinga kana na bisie soke boyi mama aya mwana na ope oya ko so mama akoya peta otika la kuna ya kisasa ya na biso insistaka mwana ya papa Fiston mama ayate na boya pe mwana na yewana azonga pe poto te tile na tika na kisasa kuna na tika na kisasa neve na ngawana pona kanda oyo yaya aboya ki mama ya anika yaya na pesa mama na biso alors kanda wana ya na biso akanusa nini abandiko nyokola mama oh azaki na machine moko ya fufu kote ya babenga ngoni monga fula kuna ebika bengana ba mama na ndaku abandiko lalisa mama na kate ebika na Kongo zaka ono machine na fufu si banika la fufu za mwa biko ko mke banika fufu abandiko lalisa mama na machine na ndako machine na papa Fiston pasi mama oya yemoko en tout cas mukiliza makambwa tambo ba boti mwana boti mutema tsaka ya solo mama andiko lala kuna donc mutema na ntumbi dikama mabeka ka abengana mama ti mama ko la libanda pasi ya kosakala te mama bazongisa ye azonga lisala po pasi lekaki mama ta bazonga lisala pe papa Fiston azongi lisala e konso azonga lisata pendant que bale ko zonga lisala na kati ya bateau na masuwa mama azongi kolera na kati ya masuwa tangu do baba kitena na bateau na lisala ko baso combien de choses parce que toujours un mois de ça peut combien de temps au kitena na bateau boywana na barge so be bateau mama la ki agonie bakene mama na hôpital mama na biso akufi mama kufa nengo wana na bomi mama yaya to maladi on ne sait pas pasi surtout ba singa mama akufi e pesa inga pasi ya kosakati pa Fiston wana nga na uti ko bota sikoyo na mwana so ya 3 mois na poto mwana ya mundele wana mama akufi il faut comme na kende okunda mama n'est-ce pas na esi baba nanga mundeno na ina kende mama nanga akufi na kende matanga il faut na kende mundela me okena mwana te mwana olinga matin mwana za muke oyo mundela walinga mwana wa bimate po mwana za mwana mboka oyo ça va na tiki mwana wasi ko domestique na biso oya ipa pa mbali nanga ya docteur wana menga na poto wana ta mbala kufi na zwaki ye ponda kwa komeki yanga na zwaki na yaki na esiko koto comme domestique so koto domestique est très bien na tiki na bana na zui billet papa Fiston na mbongo ebele à l'époque ba franc belge so franc ninois na kenda na ona kisasa na kela kisasa boye sikoyo mama kufi na lisala mwela ke lisala ezate papa Fiston ki série oyo bomoni série oyo ya guerre ya Kabila na Mbemba wana bale ko rela kisasa donc avion na gemena e bana ko komate kotokuna Mbemba kanga ba kotokuna comprendre c'est que bien mwela ko bakuna ezate ba ipa mama na biso muto akunda za kite doki famille za kite ba kunda so pe kala ba nzete ba sala seria o sala ba nzete ba kunda mama na nenga pasi papa Fiston pasi ya kosakarate entre temps lupangu na biso tozalaki na kuna na disala gafa na biso moko boye azwa abwaka mwa ona yebishi ya mwasi wana oyo bane ko bimana ndeko na ye wana po moya sa eza kozate azana maboko te makolo te abwaka bango libanda ateka lupangu na biso pa Fiston na vélo ba pesa ye vélo na sigaret ateka lupangu abwaka bango libanda pasi ya kosakarate tozonga sala kama mwana wana maboko te po ani boko siko na sima tozonga so kutona para ye ya to bandira makamla ye tango baba ndiko fa siko libanda kun balana na siko libanda ngaso kutona kisasa na yaki na mambongo pa Fiston heureusement na yo kunda mama mambongo zala ki mama pela sisa kunda ete pona mona yute mbongo na yaki na mwana bele papa Fiston mbongo bele na simisa ki ya mukolo po ya ko la mama mbongo wana tuba Fiston to mama moya kuna mama ezate ba guerre wala ezunga la kisasa mama mkena fadi yaya alia mbongo waso ndenga alia mbongo wana ebate mbongo esila na sokaka boye papa Fiston pasi nga mwana poto na kemba na poto na mwa sanga na unité na kolia heureusement nazaki na billet nanga na changer billet mbala so nga billet na zonga poto kanda ko sakarate alors tant pendant que na yaki grande sœur nanga mususu papa Fiston si toki 12 tokufa 6 totika 6 tokufa 6 totika 6 grande sœur nanga mususu na mona ki fina ezaki bien te na mona ki ndenga zala ki eta na epela ki bien te grande sœur nanga zala ki pena doki na eta moko bien te
akonda doki nzoto tele muto pamba na okaki mabe ko sakalate souci kuti mama za kite ko souci grande sœur wana bino grande sœur oyo na bana na iso 4 so 5 oyo bien te na zongi poto et pas fiston na zaki na privilège ko benga na poto po mbana na ngai osaki docteur et mbala sala na banque centrale do na bien ragi bien tant on a komi poto na tali boye na bengi ya biya yo fo ya poto na mwana na yo na bana yo na mobali na yo ata mobali olanda sima yo kana poto pour la vie na yo ebonga za mwana mama na nga fo vie na yo ebonga bongo na oki bien te po ya ba dia dinga za moi bien na mobali na soda capitaine ba moi bien ba mapango yo fo ya kaka papa fiso na bandi ba démarche de surtout na tina ya na biso wana $4,500 la ese ba ya au moins $4,500 oyo kena on ambassade la kisa banga liquide boy basi ba yebi kenga na obengisa yo na la bana ebele ko to me premier te ba yebi ke mbana sana mbongo na s'occuper mais oyo fa oza la subsistance wana oyo ko survivre na ngota ko pendant 2 mois la kisa banga na ambassade ba ko pesa au visa ba yebi ne ba kamna station ya rendez-vous ba kamna surtout papa fiso lokola ko loka mokili oyo etona makambo ndeko en tout cas hey maso on sobeta rapene pesa mutu ko swa ba famille oyo famille ya tilanga ba j'aime kuna tilanga ba j'aime papa tilanga ba j'aime po disolo oza mulai na zo kata ngo po na nga sala ngo deux parties na sala ngo deux parties réalisateur na ngai réalisatrice coordinatrice à chaîne oyo mama la femme à la taille d'une tige spaghetti papa fisto beta ngo bimande ngo isila kandi ngwana na ko beta ngo bimba ya ti aussi là joie tempele ya kotala ngo papa fiston ya na nga wana zui 4,500 akena ambassade yena mobali na bana dosto mbala ngo mona ya na nga oya kamba dia dingi aya na ambassade pays na biso wana abandi ko sala désordre ko sala ambassade sot nini kule sala désordre sala ambassade ba caméra par nini kuna kota mama habité ba mo kene poto te nenga za dia ba kene poto te so ba ke poto ba ko bebisa makambu kuna ko sakala te ba la za voyou acha aloba makamba be pa ambassade na bi désolé to pe no visa te ya ba pimbela ya na ngana visa na mobile na ya ba idikola ya na usaka ya badia ding na kanda mo na ndenga zonga ya linga ya kende po ya ke poto te ba musu ba kene poto ba pesa ngo visa te ba pesa na lela papa fils na lela na dépasaka trop na sele bango de anda ku ba kamuno so tuba ko ba ba facile mais ya badia ding o ya pesa nga ko pa mundelo wana akomi jaloux na ngai akomi ko bundisa ngana famille ezaka bongo papa fisto ba musuna famille ba ngara ba la ga bango mutu a train pona ni yo na famille na bino yo olingara yo ozala mutu a train yo oidara batu soki mutu so azui olingara te pona nini oh so bino so la famille bongi famille ozala très bien kindo ke ozala te jalousie ozala te passe ba fisto passe yo ata ba pesa ngo visa ambassade ebengi so ko bengi mbana ngana désolé ba to pesa to visa za te ba basa ba tumabe basa ba criminel soki ba yeba ko ta des autres na mboka na biso to pe ngo visa te je suis désolé ba pesa ngo visa te na lela papa fisto 4,500 wana mobile ya na ngawana PCP kanda ya PCP mo 4,500 ba so ma pétrole ko ba kanda fi ba noteka et PCP kanda ndi ba kazi poto aliambo ngwado ki ya na nga fi ba kena soki Équateur so vi ko ba bilinga bi ko sakalate. Bref, barate ndengwa ne pesi bien te. Papa fistonga na bundaka. Eleki bata belé. Na kosa nene pour la libota na. Na kosa na tuka libota na ebonga papa fiston mais baso be na singa famille. Nga na ko se sacrifier na poto pour libote bongo. Na saka nga bo ba ya te beto ko to ba fa na poto pour na opportunité ko benga na poto mais yaya wana ba ding a ocha bakal. Yaya, yo bongo na libota na bino. Pasi kobunda yaya wana oya biso abadia dingo wana akoma na Afrique siku na para papa fisa fana na Cape Town na mobali na ye basala bandaku bazaki na bandaku na Kisasa bakoma na Cape Town famille koma installé na Cape Town ba kena Kisasa ba Cape Town basala na Cape Town basala raté ka bandaku na ngwa Kisasa wana so bakiba zuba mbongo wa locataire afutaka yango ba vivre bongo na Cape Town alors mwana na ye ya mwasi wana oyo ayaka poto na zomsa ye azona ye po mbali moko ya diamantifère na Lubumbashi akoma fana na Lubumbashi pa visto na lembaki te
nalemba kite sikoyo neve na nièce na ngana neve na o bazaki comme moi ça mbali kuna asokola kaye aletsa kaye na moni moite na ye na bango na kisasa po ba ko telenga na kuna pas visto na so kipira batamboka na batakisasa na luka moye ba comme ça bango na kisasa ba ko fanda quelque part ba ko fanda siko quelque part ngwapi na monga fula na benga siko ye mama na bango po mama ya fiona o ya koma handicapé azali yaya yo mwana na yo pele otika mwana ndenge ni so mwana yo te na so mwana ngate mwana anenga aliwana aza handicapé nga soni na miso abatu amona ngai naza na mwana handicapé yaya mwana oboto ka soni o mama ndenge ni mama kutino nini yo mama ya ndenge nini oyo mwana ataza aveugle ataza baba okoka soni te atika mwana lisala ya na biso wana pona nini mwana aza handicapé maboke sala kate bako sala kate pasi na zo bango po singa fa ba benda na kata na kate ya na biso oyo akoma fa na Cape Town wana azali na mama pangu lupangu na ye oyo atanga machine fufu wana oyo abale ko lesa mama na kata ndaka fufu wana na benga ye yaya bana oyo otika onde bozwa mwana oyo bado fana quelque part ça mwana biso boko ka ite so ka handicapé boko ka ite ote ngala ko fasa mwana handicapé anda kuna ngade soko lingi abiya ya moso na mapangu soko te pa na tata lupangu za mbonga fula kuna ote lupangu mbonga fula wana mala sa ngweza kuna te soko lingi tindelanga $15,000 na te oso malpongo na katikati comme ça otongela bangonda ka biya ya ndako oti na mbongo otongi ndaku kaka na lupangu po sa mama fanda kawana ote ngeko simba te oh ba fisa tinda mbongo basola bango ndaku bafutelaka sikoyo plus tard tant que tokozonga na émission numéro 2 bokoyeba mwana wana akomaka handicapé ndenge ni pa botamaka na ye très bien na komisa handicapé ndenge mako sala raté maboko sala raté tia koma na âge ya 50 quelque wana pasi ya kosaka te pa fisto ndaku bazo fanda ezana bampese c'est trop dur photo ya ta image wana bozo mona babinteko wata bola babinteko ndaku ba fanda oyo ndeko handicapé laka ezana bakinteko ndengo wana bakinteko wana ezali bakinteko te ezali batu bato ndenge nini sikoyo yana nga bade dingi abadi ko teka pression keno na pesa ye $15,000 po asombela bandicapé ndeko handicapé wa lupangu babada kufanda na koma ki prego tinda mbongo wana papa fiston banda na boto na mona bakinte kwa ndingo wate na la na butu na mona mama moko boya ilinga yo mwana yo olingo sombela bango lupangu na banyamba bakinte kwa wana na yesu bakinte kwa baba bakinte kwa wa zali batu kosala yango te tango abeti sona ese wana mama na mama pekisi do bakinteko wana ezali bakinteko te ezali batu soka somba lupangu wana nde alinga somba siège pena ya ba demo ba fanda kala pour ba malte do asomba alinga somba alinga siège pena oya sombi pour ba poule bla dans en anglais ba benda eti asila 0 susu na bango akufa yaya tala ba kamsu sala la famille ko lupangu la famille yango ba ndeko be sombi lupangu na mbongo na yo ya busala ya malili me yo moko lala te ba bomi yo pa lupangu wana te bakaboy heureusement ye basovaki ye e pa mama na bango akufa o papa mama pa kufa na kanda po mwana ye pa boyenga na yekuna yaya est-ce que vous comprenez lisolo oyo tozo ko beta mo pour ko pene bino bato bazaka libanda villa bo za via yo moko famille ya kasima oso ki famille boso oni ni boital mamba osa la famille papa fisto silio atenga na komela kuna umbu ya famille na tali bala ça va ba ya auto botani bango basi ba ko mikolo na me akozwa mwana moko ya bango papa fisto na zwa susu mwana ona bengisa la poto ona kumsa ga sa bala na Lubumbashi bala pe diamantifer atala pe bien yaya pesa ka sumo moko ya mwasi na susu loki tote assisté na sisi wana ngaboko na poto déjà 4 psychologie mwana ya moko pona baya na poto baya kuvanda na bande ya suba démarche pa fisto mukilo makambo yaya wale abade dinga mulisanga okoma na fala fisto na joye na zo mwana yemoko na zo mwana ya msu moko donc 4 même chose na tindi bango ba ke na ambassade yoka ya biso
oya badia dingi oya pesa nga coopération libala wana ote bana ngane balia bako voyager avion moko te na bana bandeko mosusu wana te ba niveau moko te yaya na ndenge nini motema nini oyo yaya na famille to bota maka oboti bana mututa lituma mutema na ye yaya ozaki likundi ya famille yaya oya pesa nga chance libala oyo mobali ya mundele azaka na yana biso mususu yana biso atikaye abona na muluba apabala muswali mususu ya baka no tokopa de mundele wante yozua mundele oyo ya bénédiction soki nzamba pambola yo ata diable asa ndenge nini nzamba ko utiliser diable wana pour la bénédiction ekomela yo te ndenge sama ya ponanga nzoka yo azaki mutima abe nzamba ndatiza ke pona le kanzela mundele wana papa Fisto ya na biso aboyike mwana na ye amata avion moko te na ba cousin na ye ba cousine na ye bana bande comme susu wana esprit nini wana ya bien mais c'est quoi ça ba ko so ba bien na sabena ba komata bango nyonso tout ba ye asa ba yende mwana jamais mwana nga agofana ndako moko te na bango bien na dépenser mbongo na sita so bango de ndako makamne so ba ye bango 4 ba kofana na ndako ya 4 chambres mutuna mutoza na chambre na ye salon ba osangisa cuisine ba osangisa ote mwana nga kofana pa musika moko te mwana nga sa mwana oya lenga bloka luxe to stona kofana ndako mwana ba otabia ya aweza poto te bon ya so lingi monga sitinda mbongo ngai na so mbongo wana na so mwana yo ndako ye moko ndako na ye ya na biso wana atinda $4000 papa Fisto $4000 tango acha apena Western Union na so ba $3850 la zo mbongo wana na simba yango na zola utu mwana na ndako si lointe ya bali ko insister ote bana na ba kenentela mwana ngai te na ndenge na bango na ndenge ni yaya na tina mbongo basali ba démarche ba ke na ambassade ba ke visa ambassadeur azaki na ayeba ke ba kamne so tuso ba ye bazo ya pa na ngai papa Fisto ya na biso ba de ding wana même chose tango ba de ko ke na ambassade ya mboka nazali ba ke visa yaya na nga landa kuna asala su désordre na ambassade kaka nenga sala pa ndeko na biso wana ko pesa wango visa te nenga le obala mbali oyo ese boka na poto teke na poto ba kombata bala kuna ba komba basala ka désordre ba bebisa mboka na bino oyo mbali oyo so ba ke kuna ba ko sala désordre ba kende kuna basala désordre ba bebisa mboka na bo pesa wango visa te papa Fisto munde alingi ba mwante talaka ba mafali le kaka ba fali ba tumbaka ba France ba tumbaka bloke ba mbali owa resaba desordre kuna na ko pesa ngo visa te ba Fisto ba boya ko pesa visa no bo pesa ka visa oya mwasi oyo c'est comment munde aba safa sko oui d'après munde non mais comment ça boya pesa visa ba pesa ka neni munde na benga nga susu mais comment cette famille na yo ba olinga te voyage qu'est-ce qui ne va pas la famille na yo on est désolé madame tu pesa ta moko ba ngote visa te aba to pesa ka ya mwasi visa to pesa mba ete mais to pesa to mutu visa te papa Fisto ba boya ko pesa bango visa e pesa nga kande ya kosakana te na yeso yaya wana moni yo e silinga na yo mwana opa oyati d'ailleurs mwana opa zu visa te do 4000 otinda ki wana pona ndako mwana na wazo tsilongo pe sute d'ailleurs mapangu na nga ona sombaka wana à l'époque na sombaka 4 mapangu na pesa yo denga tika dere za ote mapangu aku neza zali wana kutu André Kimbuta kote wana abotra na mapangu wana za sute esi babotra pa André Kimbuta na nenga niyo yaya mapangu na nga na somba abotra pa André Kimbuta yo mutu mala ko tonga bandako senga so tonga de ndako ya mukie utawana ba batalaka babotra on ngeni basi babotra on déjà e pesa nga kana esi moni 4000 na yo mwana na yo na jion na ko mapangu na papa Fisto na opia mbongo ata na joa mbongo na ko mapangu na yaya ta mutu ya mabe ya kosakana te na luki moya ya papa Fisto na bandi ko kodisa bana bandeko na nga na loka na souffrance na luki na mayuya na koti bongo kedo ndambu na koti on Afrique du Sud ndambu akota 15 na Afrique du Sud almo ya na biso wana oya badia dingi akoma afa na Cape Town asesa na Cape Town akipaka bana bandeko na ete pasi ya kosakana te ngamo na okemba bana bandeko na nga oyo na sa bango pe babandi ko kosanga pa Fisto ya tina monga ndako yo mona api chambre na Afrique du Sud chambre za $400 $700 onda ko ndako mbimba $3000 papa Fisto na kembi ya kosakana te
bana te basa bango moko na luku siko ya na kama mobali na benga epe na Afrique du Sud awa aya ko encadrer bana ya wana na Afrique du Sud awa bana bali ko sentir de famille nga désordre na désordre na lembi beta ni solo oyo pona ko yebisa batu basambela pona ngai na sala nini eske na tika na nga makambo ya famille to onenge nini bande ko ya Afrique du Sud babino ya pona sala bien na sombela bango lupangu donc nga na dumwa mboka na ali na Afrique du Sud na sombela bango lupangu susu pona nini Omo mama na ndoto apexinga deja na somba lupangu te pona ndanga bakintseko wala kuna ozo bakintseko wala bakintseko bata ba soda oyo banga kuchanga ko pull na down ba en anglais ko sala nga ba komba soki na meka ko somba lupangu pona famille e ozo occasion de shit pona ngai ya papa visto beta liso nanga na sala nini na abandonner famille oyo mutu na mutu asokipe na ndenge na ye to ne d'après tout bana na Afrique du Sud basana ba papa na bango na ese bango luka musa na Afrique du Sud bo travailler ba de ko travailler te kala tinda ka mbongo chaque mois mbongo ngai moko na ko sa bloc ya ngai moko te me na sala rapport na famille na bana ba nkasi d'après nini est-ce que libana oyo ya na nga pesa inga pa mundele wana yango na comme esclave ya famille to ne papa visto bo sambela pona ngai na mama zwa numéro ya prophète Alidio benga bakata ba lien wana lien famille bande comme sous famille comme ça esclave peut-être yo poto na ngosa na kawana te to boite il faut que aider famille mais elle moko s'occuper pas na yo moko na bana na yo na mbal na yo te tala lisolo ya mulai ya ndeko oyo lisolo ya mulai ya ndeko oyo yango wana alobi asala nini bo pesa ye conseil atika makambo ya famille wana akota bango 15 na Afrique du Sud et puis 15 wana ba Afrique du Sud po mama kulutu na bango mama oya ba ding awana wacha bakal nde ba ngo 15 ba ngaba na poto pass mbongo wana na zwa 4000 ya na kozongo sangote o apele mbongo na pona mbongo na zuka mwana enda ko mwana ya sa mwana aza princesse afa anda ko mwana ba cousine na ete pona nini na so mbongo wana kota mapangu na ngai ngala ya to yoko na wate beta lisolo oyo ya na biso pesa na Afrique du Sud kuna na Cape Town akina Cape Town kisasa ayoka aso kipe pela bande wone baza kuna Cape Town ngala lembi singa famille kata na benda na kata na rate me ngala lembi papa fiston ta lisolo nanga yango wana lisolo na biso esuki awa bo pesa ndeko au conseil asala nini atike ma famille aso kipe na bana ye to asala nini Mutungisi eleki. Merci Nabino pour l'andibiso, ils sont qui moulaï, je crois vous comprendre, vous partager, bande koyo pour sur la couper sa kobangate, bengabiso to kobeta lisona o kaka ndengo lito beta yango. Soko tanga kombo to tanga kombo, soko po boy to tanga kombo te, to tanga kombo te. To suki awa. Merci na ma Marina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo Radio Locale Télévision, tous abonnés. Maman Charlotte est plus jeune à Londres, il y a président Ibrahim YL combien, nous sommes ensemble, on est ensemble. Merci et à la prochaine. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire,
contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.